DJs. Voilà, c'est bien moi Goldberg de YouTube, un contre tous, frappe n'allez, frappe n'a retour. Bino moko bozo mona abi place nazali awa, nazana West Bank, na Pumalanga awa na kati Afrique du Sud. Awa ezali Auto Hortense. Auto Hortense, bientôt ezo quitter la biso na ville à Kinshasa, bokomona yango na Kimpwanza, na Nchili, na Changu, partout bazo sopengo mokili mobimba. Tika na yebisa bino. Tozali na ba monteur ya mituka nyonso oyo kozala nango posa awa na Auto Hortense. Auto Hortense tika na yebisa yo ba secret ebele. Bino bato ba pièce na bino mutuka ekufi ozala problème. Tozali pe awa na ba spécialiste oyo basalaka nyonso oyo yo ekobeba okozala jamais déçu. Moi c'est Goldberg de YouTube. Merci na les boss El Ricardo Kandonga pour na musala kitoko. Tozo c'est là open na ville à Kinshasa. Pour na ba monter, tozo c'est là yo. Pour na ba pièce de rechange nyonso. Auto Hortense quitter la biso open na Kinshasa. Awa tozo na Clifontaine na Witbank na Afrique du Sud. Oya côté le la Auto Hortense. Oya côté le la El Eric Kandonga façon na ko papolela ye akolapa. Lichette zo bina kata mutlokoloko. Auto Hortense frappe n'allez, frappe n'a retour. Balobe silité. Et celle du sous-sous, na dibaboma, babina Congo na A5, na dibaboma bomo na Auto Hortense. Baba monteur à bien, babina Nchili, babina Kingasani, babina Maluku, Apazani, et Zoya Pewana. Soko za na posa na biso, numéro ya Moana. Auto Hortense, frappe n'allez, frappe n'a retour. Mon cher, tout ce que tu as vu, c'est bien tu m'as salangé. On m'a dit non lenga pona bisayo masalangai. Mon cher, quand il kabini de combinaison lenga boy, photo ça biso mbali niveau morobeti la ngala loba. Ce que le pesa conseil, na pesa conseil. C'est bien tu m'as salangé. Mon vieux oh to sala oh, c'est bien tu. On m'a dit ba Christmas na mona no bozo ki asika na swing na ebete so utela. Eh, moi ça côté asika. Oh, to lenga lenga na bisayo. Il faut que benga bango to solo la to tika vieux. Nalinga solo masana ngai na bisayo eke na koma na pale na MK na ko lukanga fe na MK ni la na mesono lukena beti matolo na ko tona na pale bwe na kutumia avandi na ko ya mwasi ne Kelly na la vandi to na kucha vandi na vandi bitono bete soma solo na tonga na ngape MK cheye wa vi na de bani loba yoka te na tongi na ngape MK cheye na mona ka mwana na siko ta koti banga de makambute na kata pale mo comme bana sati MK va chaque wa be ma katange situ katange banga te logote oyenda kwambanya be colonel oh na be colonel tiba yanga be colonel tikana no monisco akewana Kelly ayo profete Kelly na kata pale leso Kelly ba makasi ni va beteli mona wana
Nangana zaki wana do. Kila zo zimit. Na elosko bangisa na ngwana. Mon cher, nga pekisa ko nga simela na ndo yoka ngo mabe. Nga oyeba, nga simela na ndo yoka mabe na yebisa ki nga kote mabondeli na église Liloba kuna pas passer pas moi c'est David. David te simela nga ko fanda te tena keleke nga yo lingite o kala kana quartier. Moni quartier. Monsieur, na biso moni abe makolelenga. Keli. To mona na ngwe pa dire bon na e leki nanga. Mambo sala no sepela nango te. Bato akakuno bazo memela ngai no sepela nango te. Yo na famille boza bande. Na yaka ana kutaka yo na famille ba camarade banda bomo bando kota libala. MK bala na âge 15 ans atkata na nyongo te. Aza susu camarade ya papa Wilo. Mais no kamo le na yo ka ke zemo za nango na libumu et papa Wilo on a ju ka transport na ye. Yeah, makamwezi deni yo kikawana mamete batwana ba ibiso kwa ibiso nyonso beti nini expliquer na kasi c'est vrai que pas comme ma MK yo que pour ça qu'il est kike baba na de ko domo na ya nda kuna ça va bêtise c'est comme na to bunda bunda za ndina za na yo kama bene que fona kendo hospital ko na kende ko ça va vraiment mais c'est quoi parce que nazo quand to bien nzama so yo sango so ka bien te oui on sait leki na ngai mais il n'y a pas comme on a dit que na biso il pas gravement place à ça tout maman bango azui azongi si mboka to ebite aobika obika te là je mon fils avec nanda kunanga ya makolelenga na molo ka vient pe MK no yete mo so yeka ka yibi mambo vient no luksa biso moi si nebe mabo so les appels de yo tika baba obunda to yo tika ki na sali biloka Kongo te babo katana est-ce que so akufa ki so mo sa na tete eloko bangisa na ngona po na minute na so chance nga ki kamanga no de sila ki na déjà so wana ngosa ba vio yo de to kende ba age so kola déjà to ko tika to kanga makana eloko moko kasi yango na conseiller masana ngai to tika vi wana yo na conseiller ngai semaine na so zakite na biso to kende prière to kende biso pas moi c'est David acha biso lo boko to tika makambo yo te yo zo landa kama baba yo na mona ola show yo kana na yoki makambo lobi eza vraiment passé na ba genre ba comportement biso to so fiché pe na quartier on comprend taka yo sa boga nga boga mo ba garçon mo ba télé même ça ka songi balande na makamba bato eza bien te on comprend de king zo ba bel moka de senga makambo li kanu check de bandala senga makambo ke faut que tika vi oyo eza bien te faut que tika vi oyo nga lo ba lo même fois mon cher nga lo ba même fois mo lo ko sali police amboko ba ya roi liboma yo za ki wa do tiki ba ba mo ngane na bo na ko luka fa Wilo na luki MK so zongi ndamona to lukai ngai moko na to lukai po yeba pia na za short temper so bakangio ngai sante po makambo yo lenga te moninga na wena lenga fo po na so lenga po makambo uti ko sa kuna kisomi no roboma yo un jour na so na moni ko appel à vana MK na bo yamba sanga tuna ngapo ni mère mais la bo yambe po na mona la so na yambie na so il faut to vanda biso tu basongi songi po biso tu ta basongi il faut bino bo fanda biso tu basongi ngoyo banyo basongi songi ngai ngana okota moni na biso même fois ngade Mose David abenga kingai ayebisi ngai otika vie amoni ngade professeur bitika vie so continuer ko mémoire liwa na bo batanga loko ba garçon bakufa na mboko na Wikipenko ba fi apprécier lo yengi te masalanga on comprend masalanga yo ko titisa ngai te moni be ngana ngana na be ngana hapa na bino ayo buntanga olukani loko ayenda ndakunenge banoki na boni ngeti na beti na ndakunanga moko siko yebisa na leki na nga to sola nano take mwana mama vi moza yango na libumu no eza ya nani eza papa Wilo na bombele te posa ya na bombele ondi mano pe ndimi bona sa nini na sa nini ko MK yebi yango ayebi azoloba nini yebi te ana loko loba te ko yemta ndeki mabe azani loko yebi samati so sabi za zini te ana zini te teki na no ebati na banda wa na suka na comprendre ko do yo na Fabien ndemo beti bongo to akufi siko ngani ko no yende ko za ko kinda ta kufi bazo te bembele ba tiango na prison muza zema mobali na ye eteli nani awina so yaka ayaka anda mwana na ba genie dato pandana na yeso beba déjà ayaka na pana oka pa masola quartier no pena mabe donc on peut na zema mobali mususu ofana pena ndakwa MK mobali na ngai oyambinga pe yaya na ona ndakwa MK loke zemo za ngo ya Wilo ozoba pena zema Wilo eza ye bona no bani
na ndako bato ya MK okosangana soni ozangisangana maloba ayeka lelo na banda ndeni bonjour papa, ça va bien, bon voyage. Ya on a pas naïe va koto solo on kiti. Oh ya. Zaolemba makasi. Suri papa pensa. Papa n'a bon voyage. Non, moi j'ai le qui vient. Na pour Elisabeth non kaka mindele bakalat. Et bibiso. Africains. Bah voyage tout ça la kaya kokende par-ci par-là. Mais Toroyo. Et puis c'est moi problème na banzela. Na yebi. Na ba makambo tozana ngo bon. On zambe mo yebi. On a bandepo ko ifsalik na. Oyebi ko bala muluba. Oyebi ko bala muluba baluba bazaka na bakuti na bango. Na yayo na banga na ngo bala ka pona ba makambo aboya ko kisa biso soni. To yo pesi lombongo libala balamba ka soso. Tozo tuna yo to sembelo bikila to leso bukila. Yena lesanga bikila mama bo lesanga bikila mama suta za sute. Nana tikal nazoka soni. Papa mka. En tout cas, en tant que yaya keren, na opinion soni. Mais na soli pena leki na ngai. Alobi na nga e bandela makambo oyo eza yo. Na ndenge nini? Nani papa wilo muninga na yo. Fabien, moi c'est papa wilo. Yo komo bimana Fabien. Fabien na yo bundise na ndaku. Azo pesa wa bizu na kata ndaku ya zo servir juste kuna. Yo koto na feme molingo. Ata ne lamba no boy rouge à lèvres. Eza na lamba na yo, eza na mbebo Fabien. Yango pepesa ki ekanda, avene ko luka papa wilo na yebite. Nanzimela ye, to na ngena yo kana mpe yo. Maman. Na sepeli makasi na ndenge obandi makambo. Olobi bien. Abali muluba. Biso baluba. Biso nde tozaka ba chef. Obala za chef. Jamais à cause de la chef na ngai. Bozomo. Makambo likaki na ndaku. Ceux qui soit disant ceux qui oui ceux qui na banda ozolo ko la camarade na ngai vraiment. Famille, nana ya kana kutabne bozaka famille. Maman, ceux qui nazo raisonner makambo so sala na passe makasi. Na ko to na ngande na ute voyage bwe. Te pour vivre na ko tata moi so na ndako. Za posana ya kuta ete. Maman, makambo nange dobi na voyage na ke ya turo likola ba makambo oyo. Tiba u. Yango yo mama. Ozomona ndenge toza na mboka oyo. Ba makambo ndenge zoleka na mboka oyo yebi. Ofanya mboka kala oza kwa mboka oyo yebi. Makambo ndenge zoleka. Batu ba ozo makamyo soka na ba black. Ozomona. Basobo sala keno mobala za mobala otikala mobala. Tote ya kaina benda ke matoi. Mama ngane na zaboy, soki problème ko elinga lelo. Soki problème ko elinga lelo. Eza cause na ye. Eza cause amona moi seul. Ako koloba. Parce que boyebi ke ba marchandise na ngani yoso na sobi kuna et c'était prévu na somba ba mituka na biso adiwa to somba wana. Na pesi mbongo na ngai et pas ben ndio batikela biso mituka wana bati na na Congo kuna et pas masa na ngai Christian Obama. Ne biso ke non nyonso et que kutu muto sungi ngai nazonga awa eza grand frère na ngai Jimmy Lori. Na Kishasa kuna tindeli ngambongo. Ozomona. Metala vraiment ko meli ngai. N'habite sur nos souks, n'habite que mutoko sunga na milicho, eza masala nga Iber na France. Ndako sunga nga siko biloko oyo ezana na mboko mama epike soki na lo babu na passe na motema. En plus nazoko ma place ça. Ebiso makambu o azana ngo. Na yebi. Siko na kokoma na mosa boy.
belle wana tuna bien eza ya nani toza pe na dossier mosusu papa na absence na yo oyebi nini nayeba oza na kanda mais yoka na absence na yo elo moko mboka oyo bato bazoloba trop bato bazoloba bilobaloba à cause de la verfie likambu te bazolobaloba bapeti moko bo mibale bayaki na quartier bazaka na quartier bapeti wana bayebisanga makambo ngala bandosaka ba black parce que nazwaki awile wana lokola camarade na ngai sorry papa yokata elo moko fanda na nous respecter ngai mama azatenga na tikala yaya ki ngam na tikala mama respecter ngai pe na absence na yo yazalaki na ndako Fabien na ye ayeko menacer atika ye pona yo wana ozoyebisa ngai onga nayebi te seke batikali kosala babete babundi Fabien na kimboka mito ya gravement abi maladi aza nango euti epa na yo yozoloba maladi aza nango euti epa na yo yozoloba zemi koto ye kuna maladi aza nango euti epa na yo mama omoni ntango bozoloba babiloko mosusu il faut vérifier omoni biloko wana bozoloba c'est à vérifier aza na bon na preto ya kuna na location epa mama bango na kote bayozwa ye nalobi boye omoni biloko wana nayebi ndenge tovivra na quartier oyo bato ebele bakufi na mboka oyo tiko na minute oyo bakufina bamaladi mosusu bato bazobambela bango kaka te ya kufi na maladi boye mais soki tolandeli source tiko na minute oyo à cause ya babetiza boye ovandi na mwasi na ndako mwasi azosala buzoba na kati ya ndako ozosipote akoselaka moto akufaki na sida buzoba oyo to ozomona na mboka oyo ozomona bato bazomona kambaka nyonso eza normal bato bazokufa na mboka oyo après boloba lobi ke non eza soki sida eza sida te il y a beaucoup de gens bazokufa na mboka surtout bana mibali boyebi pourquoi c'est à cause de ma bêtise oh mais papa à cause de ma bêtise maman yo kana expliquer biso baluma ndenge tozalaka ozovona na mwasi na ndako mwasi azosala buzoba tia na mutu na obengani ete pona ni mama yango na yebi te ke non uti voyage makambo ekomelinga ndenge makambo nango ezo avancer te mais sali inane ozalaka na ye non tango nakendaki voyage il faut yeba ke non tozalaki déjà na problème na ye nabundaki na wilo wana tango okangaka ye na wilo mpona nini obenganaka ye te oza pa muluba solo tosala bikila obenganaki ye te mponi ozongisaki na ndako natikelaki message naya kokuta ye te alobi yango te alobi te pourquoi parce que azobomelo makambo peut-être omoni ngai azobomelo makambo bino mpe mibala mboka oyo bozalaka na deux phases devant nga olakisa nga face mosusu mais devant moi sino ozalaka no yumo ozalaka no bebe omoni yango wana nde biloko olobi eloko mobeya très bien omoni opesa mokongo na kenanga bozonga na bino naza jara mibali inane même dossier naza jara mibali wana te oyo bazalaka ke non malgré tout buzoba na kati ya ndako azobomba salite ya mwasi na ye nga naza jara mibali wana te yango nga na ye awa nakovandisa famille mobimba na bamasa na nga nyonso ozokomprendre nakovandisa bango awa tosisa problème oyo parce que eleki tenga moni dossier foka ba mettre ba telema bakota na bandako ya moko tobo yo natinaki pa maman Deborah maman na Joy apesa ba conseil akendaki alinga okenda takuna alabi yo nde mutu ozokunaka na Fabien akangaki bino yo tozawa Oui, allô? Bonjour. Bonsoir, tout ça bien, mon frère. Malgré le
Oui, entrez. Mon cher, on s'est moni, on s'est mon coup de vieux à la capitale, ma casse. Bonjour. Oh, bonjour, Bonnie. Vous allez bien? Qui? Kalabou. Ok, bonjour. Bon vanda. Bonjour, place. Bon vanda. Nazali trop busy na master MK na salon ya moko trésor nze babenga kinga tozana mwa masulu moto sana koyoko kata suki ajeleki déjà mais bien tozaki na biso ka des passages ne to bito boy kolata misu mais on mona te mikolo azaf bon a déplacer mon moke ke ba parosus tozali na masulu moko na ye na mère na ye bon sengai ke akene no palais keno palais na minute na zana ngamo na palais mais vieux pe nanda boko pe sata makite bana nde ba mai to tika partout mais ça beaucoup de l'importance de votre zone le ban comme ça vieux ngana pe sa makina za soso bien na zamu te ndeka to zo yo kati awa ko yo publicité bino na masolo na quartier vieux beaucoup ça peut mener na ndenge pas de vendre kiti tout solo ndani même quand metanga du le patch et ça que yo la bien na biso ya quartier to yebi to ba petit na moi yo lo banga na lo bakie to ba oui moi qui la route qui se met to yebi ça rabino kama kama qui on va pour tara biso aboga boto ko te ma to na kama kama ba ikamlenga ebiso vie oza mobali soki likambo les habités faut biso apeti to moni photo ya ko dans la vie na fort a mettre mais ça la mamba mais ndakei moni akei akina mama ba mama ayo zoye wana akina peto ba ona mère no yina sala magie ya kava mère o kava buzoma mwana mère ana ko mère ne ba les abongo o mère ali masta ozala kitende monde ta mo loza ka em kazo ko kisuki na age mukolo on va comprendre age mais vieux mère ana a ma boucle moi ma bé on comprend pour ma mère ndem tu vas zo bala ba basi ba kadra ka bango mère na bongo ba kadra ba bango ba meba bango na ndaku tay ndozo wela libala ba fanda ka boye soka ibaki mwana na agi to benga le petit na sigo ka na agi you know makamba minene komela kiyo ozola ndanga makambo ba ki songisongi na benge mère yo za petit na ngai mwasi na ngai na benge mère be ya so mwasi na ngai yo ko mwasi na ngai il faut y respecter abeta fo to be banana mwasi na ngo bientôt ça la bien abeta fo na yo go benge petit wa abeta fo wala maso ke ma be zo beta fo yo yesu ngai azo sala buye au sala buye no benga e petit ndenge mo pe OK place mso benga petit non benga déjà bien vous comprenez mère ana toi ibaki mwana mwasi azana no rédité pour la makamba bala pour aller away like moi si nous temps dernièrement yo doza ba busy na MK sala MK moi si nakende ko MK ngolo banana unoko po MK za na sala ko to ya sasa wana po MK na yeba solo ga suite ko MK ni yolo bi yo comprendre we bita wood bank to na de MK on comprend bien yo tango za kina makunda ye soit disant que ndaki pa keli oui tout le monde mais yo comment wele Qu'est-ce que nous avons fait? Akende ba keli ko sali. Ngamna kileki mais nani? Ngai ngamna kileki. Yo kende ko no woni keli bo solo ina kite zana maka pusa. Pas pusa ndi. On t'a ka te. Mais yo za ba poser te pas. Zanga solo na makambo za sérieux. Te. Yo no banga lo ba bien zale ka. Yo ba. Pusa kuna po ana ko. Yo yena ndawu na ngoko mo pusa. Oh, kana wo be poli ayo. Tiga diamba na mo diambe zo be biso mutu za na mwa. Yo yena ndawu na ngoko mo sanga pusa na kuna. Yo sanga ba diamba vile pina lota mona mela da ba. Anga génération. Bien, moi lo na yisa ko eh. Oh, maturité. Yeah. Fana kuna venga ali pusa ndi. Bien. On comprend
mais karaka nanga batu na quartier oyo vie mais tu sois ni du soulage on a yo kanani hein oh le nani yo yebisanga no yo kende pa keli omoni keli okuti na etani comment on a apprécié bonini que so wana nga na otuna yo singo za yo otuni el kamba kimi a changer lo musu ngai betelo o betelo ni ya zo na moni OK ve yo avi na ngai yo avi na ngam pena ne petit na yo petit MK ngara ebi no mbale utambola kitoko mamunyo so dini za pepele mais le roi passe na bino ba beti ba pétage qui vous savez blo mo ba buzo ba bino mbale mais ekufeliti mais ve faut ba neni no vivre na moi sina yo qui problème ni na moi ve dana yebi ke pichu mère aza dana ni na peto ya kenena mama ba wando ki wana atekisa donc ba kenena yi omona et après mais tant on a coach na palais ya MK pona ina luka MK na voyage ya na ina luka MK tant on coach na palais na mona coach mère MK voyage à quel na éviter c'est ngala desi pour Elisabeth yebinde vraiment que ça a swingi sur aza frère de biso ça mais l'église mo va pas monter David yo to solo non maramnini au juste boye na mo ko lo baté na solo na ga likolo ve kasi ngana lo basko ya tata ngai en tout cas bino na 8 bank yo ve ona mo poto M comme la beta ki hein non poto accident comme ça là accident musala les jours mais tu dois na mona bitumbo ni poto te mais ana mo na poto ndini ve no yo zo landela ti na santé na ngai il faut na landela ko en tout cas bino na 8 bank bwana musala ve so ba futa bino ve moni wayo ku ba meme ba mo malamu na ndako no ka bilobela totika loba na yo ga loba ve moni nga kote na pale MK na inoluka MK atake vi na ngai na senge bolimbisi pe na yebeke na yo luka pe na senge bolimbisi ali ama ndeki ndeli na mona ngweke bien te po babilo msuto sala oyo na bana na mibale ya mikusa na alinga papa mbana na msuso wa Christmas donc photo vanda pena général biso tout ba vio ya su bien TV ba vio ya su bien TV notre bisa ndokyo ya ibwa o ka mingi te apato ya pa nao nde to fait décision to ya pa nao je venir de misanga la petit nao bon point ngala petit na yo ngapena petit no pena mu ko fa pena nde to sala ka yoka na memo mulaite hein omoni lo mono oyebisa bino omoni na 8 banka hein luka musala moko sala OK bimi na tongo zongi na soir na fin du mois alors bino ba jeune ya 8 bank na habité ceux qui ndoki nini boko fanda moi groupe mona coin boye bobeta masolo abatu via batu ya banda kwa batu point nini ezala nini pe bana mibali boko mbo tonga koleka bana basi ezala nini mwana te yoka na oyebisa o comprendre ngana moni moi bosona focus oyo zo sala comme boulot na yo et non oyelinga oyebaki vie wana sala kinini ser wana sala kinini yango wana te mais ve omoni na temps oyo na temps olukala kasi yango wana te ve ya elo mona ina ibisa bino bo ba petit na ngai bwana ba jeune o comprendre makambo wana ovanda na ba coin kobeta masolo ba vie ba tu eza bien te faut yeba olukala wala ve te o comprendre to yesengo bolimbisi yokate na yebi ngana mukulu na comprendre o comprendre na oso no normal de tonga vete o comprendre botika via otonga bino bana mibali boko motonga fort ve ngamo pena na bino wa bovanda na coin wana na ma ko pe bi songi eza makasi fort ki songi o efuta ngo pete efuta pete ta na no bala cheyo mais o tanga su bala na te mais velo na ilo pina eza moi ya pe sérieux makasi mais abisa yo ki obela tonde bon eza problème moko wana ezotala ngai na mwasi na ngai aza mwasi ona bala aza marango na ngate bozaki na problème mo elekaki entre ngana ye esengaki ke mama ya zwa ye bakende no po nga moko pe na bisaki mama ke azwa mwana bakende na yango bakende makambo wana nde wasubima na mutu ana
ya wana eza makambo na biso yana on est pas mais attaque petit na olimbisanga pour les journaux ya grave eza nango te osengi bolimbisi na yoki eloko moko nga nayebisi bino comme conseil affaire eza boye mwasi nao keli abetaki ye nde abetaki okutaki avimba ye na yakosaka koyaki na escalier babetaki yango wana mare na ye okokava ye bamemi ye na preto ya kuna esili ah bon nga lokosa te nga alobi po makambo solo ozolobana kasi oyo ayaka azokende bagauche babundaki na keli kasi ye aye koluka keli ntina ndako aopouveki ye nde alobima na mk po anyike keli pa yebisinga te yo moto ozoyebisanga ngo sikoyo non aza na numéro na ngai so problème il faut azaki na eloko moko mpe ebilone na yo mo eloko moko omoni bavie oyo ve na yo mpe fotika vie oyo mana basa baningana oka yaka mk bino nini tozo bana makambo na opese kozo me vie omoni eloko olingi oloba na ngai ngulu atunaki mama na ye nayebi soki okokola okokomprendre ngo tokoli déjà fait mwasi nao babundaki na mwana ntango abeti mwana toyebi te donc siroka ayebisina eloko te keli mpe ayebisina wana ayebisina eloko te bebe na likumwa bokende namona bino jour mosu bokende ndako vekomi saite depuis mwasi mpe aza te vie lobby okabano mpe te ok merci Savonne Panzani. nabike uchuvoasi naso mabe ye na biso na yo kika bato esinga mpe naotikaka teli bikabu bapesi tomona te vie opanda basinga bilele vele soki basinga mpe oniati bape na nini bampotona po Elisabeth yango vi oyata na diama te kuna toyoki mwa coupe ezalaka po Elisabeth diama ezalaka kwa mai nini babie vie uti wakola mai nini omona bashenete alati te ya kingo mkabas na biboy boyebi ba problème nga nazo leka nango na foyer please bomoni ko uta na nga voyage ndenge na yebo naningi nazala na ba problème bisusu te mais ba problème ekomeli ngai na voyage na sali mais comprendre que non eza cause ya ba petit oyo zo salawa oyo sala petit omoni yo na bino bale na préférer nazala tala petit ok yo oyebi ko bilisa ba bilo mo na lo baluka tie pour ba problème deli yo ki ba problème kake ozola na ba problème betu moko ozola bukana ngo yo bota lo te ka tisi confie oko tata mai nindi maswa na mai petit na bisi bino ke non na biboy na uti voyage nani ko ka ba biloko c'est pour faire ça te faut faut débarrasser de la problème na ndako na benga mo sango to botiki na oboko na mwa bana na muluba nana mwana muluba jibe ko yo wana kabela kwa kabana bila basongana na balaki po shiba abala na bila te kabela kwa kabana ako pita ba chiba kuna lo mwene ye depuis chiba yo yakate masa yaona bisi bino ke non nana muluba mais so pa yo so boti aboti ndako so pa yo mabe ave bomonde zawe ya bimonda okopaluka baluka bweni ende sopovier affaire ça bete le solana oyo ya kosa ki songi que no tonge na ndaka mwasi ne omone no na boya yango ngate vie tala bakisongi na bino yoka bakisongi na bino bo sala na batumtu parce que ezo ngana otika ka songi kama na oyo azaki na palais no tango azaki na voyage ça va ba tenga comme na porte pas no sakara boka ndeza bwe please tolongola nanu bakisongi na bino ngana uti voyage na ye uti voyage na ye ngi siko na yoka bino mbali
bon malgré tout malgré ba bêtise na bino surtout vous créer na ba foyer na biso problème mais vous avez petit nanga vous avez petit mobe na ninga bino pe makasi ninga biso te petit jo solo ba boy au plus ça kanda fort parce que ok ça va yo na yebi pété so na rolo bani bien là le bien kama na shara ki ndando luko ko ngai na uti ba jeune na uti na kaya ya jeune na ko fuye problème des gens sérieux na yebi ke comme des palais depuis oui na zaki na palais on palais que deuxième de pousser les mots c'est moi bilo pe ça kana ngo ya sorry bon moi bilo pe ça kana na bisa bino vie que non na nyo ka ba bêtise ka be yo ka biso ka sina yebi so faire ok ba bêtise ozola na bêtise na ndako moko bêtise ni na balo ba bêtise bomba petit ça ka na moi moi Ozaka Shanghai. Tu vas donc me valise du maki. Ozaka Shanghai. Yo ça pas na kuna. Daya ka parler pour me atila ngala demas na ye. Côté là ma mère te mère ni nozolo. Valise n'est limité. Na biso quand même non. Quand même non, ça m'a ba kelio na te. Ozo. Bon tu opération à foutre en tabambe, ma valise n'est limité. Rien du tout vieux. L'homme a déchet Drake. Comment faire ngai pe omoni na yaki na parler les jours wana ve excusez nga tsambo na poche pour na ba mamba sérieux parce que impolitesse na bino ozaka bo na quartier bana impoli ve les jours na yaki na parler na o omoni bino na Witibenka na o remarquer que non katanga maloba te ve oui ba biso ba mikolo ti boye okuta ba mikolo na mboko yo boye bi bongo lisusu ti donc ba niuka mo boye lobi awa Bolivou nous sakana na biso ba biloko oyo biso to ba ancien bino boza ba new camp on faut boye ba boza ba new camp de na yebi ki ba new camp boza ba new camp petit tala bobo ve yo kanga na bitu no stand que to kende ve biso to ba tala biso petit tala o sakana est-ce que biko bino kama na kaso alo ba mutayo kaso ka tanga lela loba ve omoni kuchanga tsapre lo ngalo tsapre soko lo ba ochanga masapre je yo kwa mo pétage pe moni la tele sapti na tebo pe moni pe ka zonga bo tele ngaka na lo ba te fi lo bana zo ka o pe na gi na parler les jours wana na ko lukayo na kuchimia na parler na kuchimia na parler kukuta na kuchimia na parler yo ka te fi na kuchimia na parler na wandi pe ko tonga pe chemer na tongi na nga pe chemer na tongo na tala boye siko ke yo kota fe o siko le siko kite yo siko ka se na yo kota siko ke koti yena na zana no depuis na yena mboko pe na moni na siko ke le petoya tu mena mama yo ke le petoya na biso moi si na yo ke ndo molanga ape siko ke niveau moko fo kasi mese na pito ndo kutsonte we pas e pas ça qui quoi nini ba biso ni ba moi ça na yo ka non ve yo ka non ve mais ça nga ça fait une semaine à mon ami ça t'en parlé depuis na outil voyage na ye na parler na mon mais ça t'es lo MC loba la soka loba ve na boye ngapi na saki wana me veli mbisa take petit na yo pona kabola ki bichimbati mais na yebi conséquence e comme il me ate mais ça bien vu mais ça bien na palais vu mais ça bien na palais na bi oui na nini osolo ba depuis maintenant la mère oui ko so fait ça kanda mais na tuni so mère ça bien pour mikolo ça fait une semaine encore ma palais depuis ka beta ki mwana na Siroc Maroc to que nazo inutile tozaba pousse photo kende oui bien mon a changé na bengo comme petit frère na Shadrack au moni a faire ça vieux moi si na ba bundaki na Siroc pour na buzoba na po Siroc awilo achaki moi si no bon pour na buzoba na awilo a cheki moi si no bon vieux comment le rosa na venir na carte za mobile na ndako za mobile TV na ndako na mobile TV so ko biloko fotika mu moi si on battait on a solo non baby que non depuis no voyage parce que na bete bino makambo komelingi
ouais biloko eloko sama se futa makana se yo bongo na lobo no bébé et vous tout le monde la refia ba ese kotika nyoro da ko futa ko nyoso o mena mili oyebi yango te na bitala olekisanga ebeloko niobe qui baro qui peut qu'il ebeloko na nyela c'est loko de misi endo oyebi yango omena nini omoni sokene bokufa omena nini mushenengo qui baro yo sasa yango ya batu eloko azomema oyo baomema ndaku de ya batu bayele mopaya ndaku ayebi te mutuka ndaku tasisa mbongo tozomela biloko na ye ayo defi so mai ana eloko ana pa bakoma ofuta mais puis efosa mobali otya mambo seri na mingisa po pe mare ana palin bino boza bapeti moko boye nde eza boye nange nabeta bino masolo na ngai oyo ekomeli ngai nabeta bino parce que bozopanza basango petit nanga oyo na bando pesa conscience biso to bando tambola na ye kono omula ya nte azobafanda ana te wana mama ndoki omoni wana amwana moko onga na longola makasi wana kofi oyo zoba ya na kuma yele ko depuis la kota la mboko yo tala depuis la kota la mboko na solo moni na babuzoba ti mama na muta buzoba ngayena kofi ya buzoba mayele suki yawa mais bino banene bozo te sili sou bien yo moni na mutatai omoni venda za bongo ve auti kotini olobaki bona kosi de bandoki auti pani jiliko atazote deke bando kimi ke na bosani nazala mémoire nazala jeune kotonga te vieux kende kaka okende wapi allo yo chapo obima lelo betanga te lelo betanga te obima te déjà bien donc na bingo mbamba mpoya mkayaki déjà ilisomeli yango ayi déjà ayaki déjà da oswana yo yebi yuza mtu na ngada depuis ça ba conseil na yo ki nzambi oyo eleki to nango suite de comme de mikolo de ndia yebo ifo oyo kusimo kusipo na mtu na yo je comprends ya au pese pe ba conseil de na bon merci yo muna eno kala mama azali pour alali papa MK ça va bien qui depuis quand non avant de na kazana na otanga moba kazama ça va. Ça veut dire que mon idée voyage l'équipe bien. Non, voyage l'équipe mais quand pas problème moi qui comme ngaya. Zambe kaka. Zambe moi yebi. Nini ni dibota. Beaucoup ça va bien. OK. Linda bengenga aisina papa ye. Non, ça la cava, que les deux. Bengo e bisoni ke papa. Papa ya. Papa ya papa MKI. MKI. Papa moi là papa ba moto. Papa est mobile là, papa. Ali papa MKI là. Vous savez où papa y est winga. Monde tala.
Ma chérie, non, nayebi ke non nayebi ke abengi nde kozwa po bozongala ok yo na ko bambo eloko yo na olakisa o moi moto efakima na ndako moi moso na nini omona ye lelo makambo nange ezotambola te likolo na ye mama quand le ndumba numéro 00 na yebisa kaka ndolobi na lemi kopesa mwa moso ba conseil na kasi kutu yemo ko yokela ndumba numéro 00 abimana o mabe mama bino pe bozalaka bata wana nyonso to biso tozuluka basi awa bozalaka wapi batana yemo yebi kaka yemo yebi batango ndetala kobima depuis na ye na mbuku na tikala omona ote ozakala ba comportement na ye bien vraiment lebi te soki bandoki bautaki wapi vraiment mama na ngai naiso mabe yaya moka boye vyango ezalaka be mwasi malamu omona mobali malamu te mobali malamu omona mwasi malamu te ta bakeli bakuna vi ya libalo na yebisao mais yango ya botei na sibala na ngai eza ngo petarte bala nini mama na muluba bongo na ne mswahili ngapi na muluba te muluba na ya kama muluba mshimani na ya solo ça voisin africain na mshimani yo pe osali mikolo biloso mona te na yo mona uti ozalaka ozalaki na moninga bosolola ne oseka ya moninga ndoki nyoka obenge ndoki yo po lobi po obengo makambo ezokeka boye na l'apparence trompe yebi teleka apparence ya mutu na apparence mo mutu mo sérieux c'est que apparence nanga on timate mais na kati nanga mama omona kaza mwasi ma ba servir ni ata mai na singa pinga ti kanitema vite mwana na bilo wasalinga bokte kuna ndokiana non omoni yo nde mozabwe adana tikalia après chérie apena lula okala po ezaka kena tobanda omona na ndete tobanda oza batan akutana te nayebi so verité nini yango lisusu nini yango kama ina ngai nini yaya kama ina kaka moko na zala na ye ngoye kutana na nini yango lisusu problème ni non kama ina ngai Allô champion ça please comment na ndako champion na ndako sana champion please comment nazoyeba te mwana mwasi oyo omemisana na mboka oyo nayebi te nini mama eza nini tala eza nini zambe azoya siko nini yango nini champion nayebi te nabalaka moninga ne champion tobola soko okende bangambu toluka na mboko nzambe oza champion olobole champion bokende moso nzambe akende mais ça va plus mal na manete akanga na manete buka to buka ando kite bo zoba bon na bibo to beta no masolo na okanga oyo lambana ni mona biso akanga maki yanga chérie Nadia akanga amona biso tata c'est là non c'est possible akufa kuya
yo mona te ke eza pa mona biso kamoni biso ya batanse na ekala kama mpona nde esali bongo mona biso amoni biso amoni biso oyo eza bangambo bangambo nini naoloba nini na famille na bango obanga famille yango oloba famille mwasa ndumba oyebake famille nga nanga famille nanga nzete to libulu malgré tout ça est-ce que que non ce qui problème est lié lelo ah hein faut silike c'est pas bloc ce qu'on a bien c'est lobby na kusana mona yo à partir de 12h tozala na kota moi attends, 6h, non, il faut te commander, pour ça, comme ça, tu planifies maman. Ma solo na biso ndenge banda. Voilà, c'est bien moi Goldberg de YouTube, un contre tous, frappe n'allez, frappe n'a retour. Bine moko bozo mona abi place nazali awa, nazana West Bank, na Pumalanga awa na kati Afrique du Sud. Awa ezali Auto Hortense. Auto Hortense. Bientôt ezo quitter la biso na ville ya Kinshasa, bokomona yango na Kimpwanza, na Nchili, na Changu, partout bazo sopa yango mokili mobimba. Tika na yebisa bino, tozali na ba monteur ya mituka nyonso oyo kozala nango posa awa na Auto Hortense. Auto Hortense, tika na yebisa yo ba secret ebele. Bino bato ba pièce na bino mutuka ekufi oza na problème. Tozali pe awa na ba spécialiste oyo basalaka nyonso oyo yo ekobeba. On ne sera jamais déçu. Moi c'est Goldberg de YouTube. Merci à les boss El Ricardo Kandonga pour nous musala kitoko. Tozo c'est là pour na ville à Kinshasa. Pour na ba monter, tozo c'est là yo. Pour na ba pièce de rechange nyonso. Auto Hortense quitter la biso na Kinshasa. Awa tozo na Clifontaine na West Bank na Afrique du Sud. Oya côté le mela Auto Hortense. Oya côté le mela El Eric Kandonga façon na ko papolela ye akolapa lichette za bina kata mtrokoloko Auto Hortense frappe na le frappe na retour balobe silité et celle lisusu na dibaboma babina Congo na A5 na dibaboma bomona Auto Hortense baba monteur à bien babina Nchili babina Kingasani babina Maluku apasani ezoya pe wana soko za na posa na biso numéro ya wana Auto Hortense frappe na le frappe na retour.